étranger babenga na biso bon parti ya gouvernement pesa na bango po bango pe bazo basaka complice sikoyo bozozonga ou bien bozozonga te a vrai dire benanga za place okete to za na Cape Town ponga za na wume de afort do vina ngaza kotoyo do to sala kawa ta to sala kawa na tika musala kuna ya Kongo na buloti na minito na luka mo un donc eza pasi pona zonga sikoyo on comprend fachi beto so abongisi mboka ne boka zo bonga ne to zo kozonga na miniti oyo donc ata ba mati ba kiti toza kara awa mboka toza précisément na kati Afrique du Sud balobaki lelo donc ezali opesi mbwa aboyi balobi ba étranger tu faut bazonga pa na bango makambo ngo ezoleka ndenge ni bon to mona kimesa makasi na kati ya ville Cape Town donc vraiment moi mbutu mutu ezali bana ya place mususu donc ba shop nyoso ba boutique za fermé bisto eka musala boye donc na koko sope mais qui me s'appelle na kati ya mboka na Afrique du Sud na congolais pena Congo de DRC Kinshasa na kati ya matete idéologie toujours tozaka na quatre boulot tosa musala na Cape Town tosala na Capitec ndeka eza to luka mwa muke po mboka o marambe belé trop bazolinga biso te mais tozo cascade kaka zo sa pasi kaka po okopa na sa la pasi po ba diriba ba nini ba otake bande ko bitumba ba obomaka bango bazo bunisaka bango donc gouvernement mboko vraiment et ça mama bien te pona ba mikanda ba masa misu baza ba mikanda te misu baza ba mikanda donc ezaka misiki mboka oyo bali ko pesa biso mikanda te suka za pasi pe mawa comment on était mboko lokola Congo mboka moko to za richesse oyo ba misu basana ngote nous souffrons. Donc, comme inutile à peu étranger parce que donc il président secteur de Chilombo Tala biso peuple na yo to kema na mboka ba paya. Peuple comme ça ba mboa bo so mona ngote vra président. Boye malamu na mayenga ni télévision mais na émission na biso to solo la politique nazali wabino Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga lelo tozali le 30 juin 2026 spécial bonne fête na ba congolais nyoso tu ya mokili mobimba pambate le 30 juin 1960 le 30 juin 2026 ce sont 6 ans il y a indépendance depuis tozwa bosomi tolipanda kouta na boumbu ya babelge yango nakei pona ko souhaiter bino ba congolais ya mokili mobimba bonne fête de l'indépendance baye bazali na kati ya République démocratique du Congo baye bazali na kati ya libanda ya République démocratique du Congo to baye bakobenga diaspora. Alors, bonne fête bisika bozali to bosanité bande konabiso ya Goma ya Bukavu mais awa tozali na situation moko particulier ndenge bomoni toza na kati Afrique du Sud bisiko wapi tozo kende kokutana na ba congolais pona kosola na bango compte tenu ya situation ezali koleka na kati ya mboka témoin na mboka moi le grand journaliste Patrick Chimanga otelemela wana te po bamona yo baike levé na kati ya boulot na kati ya boulot na kati ya Cape Town Afrique du Sud le grand journaliste de Panama a en plein boulot donc il tolobelaka makambo ndezo kende na mboka biso Afrique du Sud ya wana baike bana mboka nde na uti koyebisa bino toza na kati ya Afrique du Sud mais précisément na Cape Town Mada City mwana mboka tomoni yo awa nakolongola na moi chapete ba mono bien si momo présenter vraiment nakolongola sapo yango ngai comme la alors fête naza mwana ya mboka congolais pe kino lisusu dans la sepeli fort tozali na mwana mboka gelere fête na kati ya Afrique du Sud précisément à lobi azali kino mais mwana mboka bonne fête de l'indépendance premièrement lelo ezali le 30 juin mokolo alipanda bonne fête pa na yo. Bon, bonne fête Bena, merci beaucoup bonne fête na yo moko le grand journaliste bonne fête na ba congolais nyonso tout pour l'indépendance mokolo vraiment o to qui va libérer au peut-être qui ba mindele ba ko suko ko nyata bisolité ya wana ka ba congolais tout bonne fête ya indépendance bonne fête na ba congolais tout indépendance mais moi na mboka toza précisément na kati Afrique du Sud balobaki lelo donc ezali opesi mbwa aboyi balobi ba étranger tout faut bazonga pa na bango makambo ngo ezoleka ndenge ni bon to mona kimesa makasi na kati ya ville Cape Town Donc vraiment moi mbutu mutu ezali bana ya place mususu
donc ba shop nyonso ba boutique eza fermé biso toyekaka mosala boye donc na koko sope mais kimi eza pena te na kati ya mboka na Afrique du Sud yango wana nga oloba pena baike bana mboka nde nauti koyebisa bino tozali kolanda bakongole bisika nyonso tu bazali mwana mboka okopusana mwa moke mpe tosolola pusana yaka vraiment pusana vraiment tozolanda bakongole bisika nyonso tu bazali mbote mwana mboka mbote vraiment kombo nani tala bango kuna baye bazolanda yo kombo nanga Kindi Tour d'Europe Kindi Peggy naza na kapa banini naza na kati ya Cape Town to viva awa na sala koto banini ozali congolais to ozali moto ekolo mususu tena congolais pena Congo DRC Kinshasa na kati ya matete idéologie toujours vraiment tozali na moko bana matete bino tu ba membre na biso ya matete bozotala biso partout dans le monde tozali na moko na bino mais mwana mboka boni situation ba congolais na kati ya Afrique du Sud bonne fête de l'indépendance d'abord le 30 juin mokolo tozwaki indépendance ko uta na boumbu ya banguna et 106 ans d'indépendance. Bonne fête indépendance et pas na. Bonne fête pareillement, bonne fête à vous aussi. Bonne fête. Bon, tout ça na cadre boulot, tout ça musala à la capitaine, tout ça à la capitaine. Ndeka eza to luka mwa mukie pomboka o marambe belé trop bazolinga bisote mais tozo cascade kaka. Mboka o makambo ebele bazolinga biso te ndenge mwana mboka uti koloba mais balobaki lelo le 30 ezali mokolo esengeli ba congolais nyonso tu bazonga epa na bango to ba étranger en général situation ngo eza ndenge nini bon yo ozongi te pona nini ozosala nini au moment balobi bato bazonga bon biso heureusement toza na Cape Town mais makambo eza moi bien mais tala bango mingi makambo eza ngo moi calme na Cape Town mais ça pasi kaka po okopana eza la pasi po badiba banini baotake bandeko bitumba baobomaka bango bazobumisaka bango donc gouvernement mboko vraiment eyosa makambo bien te mpona bamikanda bamasa misu baza bamikanda te misu baza bamikanda donc ezaka misiki mboka oyo balingi kopesa biso mikanda te. Mais ezali gouvernement to ezali groupe abatu poto moni gouvernement azobatela batu bazotia ba communiquer pona koloba ete ba étranger bobanga te loi ezali wana gouvernement akobatela bino to moni la police aza partout azali ko protéger ezali groupe aba individu sud-africain de bazali ko sala ngo beza gouvernement po esengeli précision ezala mona mbo bon à vrai dire pena ezaba individu na gouvernement bata gouvernement ndambu ba ministre pona ba propagande na bango nde bazokanga bana mboka po babundisaka bandeko na bango biso étranger ba benga na biso bon parti ya gouvernement pesa na bango po bango pe bazaka complice sikoyo bozozonga ou bien bozozonga te à vrai dire benanga za place okete to za na Cape Town ponga za na wume de affaires donc vinanga za koto donc to sala kawa talka to sala kawa na tika musala kuna ya Congo na buloti na minito na luka moi R1 donc eza pasi pona zonga sikoyo on comprend fachi beto so abongisi mboka ne mboka zo bonga ne to zokozonga na miniti oyo donc ata ba mati ba kiti tozakara awa mais chez meza pona bandeko na biso nde ya diriban kuna vraiment eza vela bitumba pona bango mais c'est vraiment nzambe ka ça la grâce pour les 30 jours pe baloba lelo mamango ekosila nde tozozela na poko nde tokoyeba total événement nini ekoleka bandeko basio basana dirba nini ezolekela bango nini ezolekela na ekozobeta c'était bandeko dirba nini elekeli bango po bango bazolala te ya balanda bango libanda baobundisa bango vraiment eza bien te bazolanda bango na bandaku na bango bazoattaquer bango pa bazulu wana donc bazolala ku première libanda chaque jour balala libanda pona baokima kaka ba désordre ya bana mboka donc eza pena dangereux donc pona bango mais nzamba osali kampo na bango même sur lelo tokotala kana ba internet ne to message rotala tokoyeba makambo ndenge lekaka. Ça fait combien de temps aux na kati ya mboka Afrique du Sud mona mboka tenga umeli na besi ya 19 to umeli ana mboka donc tozaba koko mboka. Vraiment merci mingi pona opesa biso opportunité baike bana mboka na banzi bolandi ndenge moko ya baike bana mboka ba congolais auti ko manyolela bino tozokende bisika tu ba congolais bazali pona osola na bango tango mosusu maeba oyebisa bino ezali ya solo to eza solo te merci mine mwana mboka mwa lilobato mwa mbote na baike bazotala yo lobi oza mwana matete me bana matete bazolanda yo bana kini tokozonga kaka mais pour le moment tozoluka kaka ya to la chouette. Bon, ça c'est ça, moi, RN Kokota, bon, si on a roti quand on côté, idéologie. Mais bonne fête, le 30 juin, dans le jour de indépendant, vraiment Congo, toujours qu'il y a une Coupe du Monde, bon, ça va, maramouté les calango bien. Mais Bandego Nabiso à Goma, Bukavu, Lobeli Bangote, par rapport à la situation à Bitumba, tout ça. Mon ami Bango, Bazo c'est pour la Coupe du Monde, et là, ça oui, dans Marambe Kenango bien. Donc, Bazo c'est pour la Mboka et Kena.
16e de finale de l'axe total d'abord une image dans ezo l'axe dans Fachika kafa bundisa trop azwa bamboka na nyonso ezonga tozonga kana bomoko. Mais si quoi situation il y a proposition de changement de constitution na politique à Congo boyo zali pour changement ou bien révision po et kaboli ba congolais mbutu ezali misuba lobi ba changer te bon position nous ezani na attaque congolais na musika par rapport à la situation politique pe constitution mboka na bon à vrai dire si ko nga ba bezaka président faut changer la constitution mboka pour changer po yango neza masolo faut pas changer on temboka ko beba lisusu mabe donc faut pas changer la constitution donc eloko ngo wana donc pour na so ba changer constitution mboka bongi et puis ozongi na kati ya Congo vraiment pour toi bato mayele pe ba ni yo bikaka donc to lo ba anglais to lo ba français donc te marme belé donc tout ça le logo mo ça la peine na Congo mais va changer la constitution. Mais ozolo bani na ba opposant Fayulu Sesanga ba misu bazolo ba keno ba toucher ku tuté pona bango balobi faut fatika longwa atika constitution ninga kutaki yango olo bana bango ni bon bato baliaki mbongo de ba kokaki turo mutolia mbongo te tolia biso tu o de baliaki da ekoki donc turo yaya eza mwana mboka peuple pe faut balia to kabola na bi ba jona de le kaki donc batina ba changer makambu biloka sikeya bana mboka na ba nachifa chitoli ensemble ya le to kabol mapa parce que ba jona ba pe mananu do changer makambu. Merci mingi baike bana mboka toujours na idéologie ko sola na ba congolais ya Afrique du Sud précisément na Mada City Cape Town to pembeni na bango tozali ko célébrer journée indépendance en même temps to sola pe na baike bana mboka